chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Et leur morote salamaka sans sacrifice. Donc le mot sacrifice est dans le domaine nyonso. C'est vrai, les gens en parlent. Et eux, yokanisi récite au salami. Et ça récite, batubaye belé, baye pambate, bibelobi boye, muta koye pananzambete, soki nzamba bengiete. Donc le monde musical est un monde où ils ont tambola na ba réalité belé. Récite, batubazo sepela, batuba koufite, mais batuba bosanate, que salami pambate. Moi je vis, il y avait des sorciers. Il y avait des magiciens. Oh, bazo tia maboko babi ke te loko ekosimba. Est-ce que nganga koko rassuré yo sans pourtant sopamakila, sans pourtant éliminer ba vie à battre. Monde spirituel, les amondo ba ils ont divisé. Les amondo ba yo kanaka. Sorcier ko dénoncer société. Le Messie a fait des sacrifices énormes pour tenir la population wana. Akitaki na actualité azala insulté, maye bate ka mati pambate, il y a quelque chose qui l'a fait monter. Le Christ a versé le sang pour azwa gloire wa zana ngolo le bongo récite bongo zanga maki. Non, batebele ba éviter des fois le Messie a fait déjà des sacrifices parce qu'à 8 ans annonça qui quand et suite à préparation zaka ba marketing te même spirituellement. À 8 ans qu'on préparait en gros, il y a eu des sacrifices. Et Salama qui a eu des sacrifices. Mais bateau bakenda papa bilo monsieur Zali hein. Boye bomoni eloko te mais boye bité bateau bakenda qui conséquences les années. Donc là où le diable tant au côté ba gane loko a retiré. Bateau tant c'est la sacrifice ça malheureux l'autre là. L'autre là il a fait des sacrifices bateau mais pour lui peut-être bateau bakei ba ebité bazwi nini. Et lokoni ba retirer na vie na bango toromona le kola mosakoli. Bomona makambo ole ba musu ba longoli bango ba fi ba bino bo sepeli bo kesengo mais boye ba que spirituellement ils ont loko ba retirer. Bateau bakendaki boye bakene boniataki kuneza le roi temple parce que tiba y a des cérémonies, il y a eu des cérémonies, ba sacrifice et salami. Donc pour dire que bandeko bomona makambo go salama, il y aura des boroka ba mort kolanda na bilo rebelle. Bino beaucoup derrière ba musicien, vous pensez que ça monde non réciter à la Ophélie Zaraté. Fallait bêta concert na bandundu. Combien de personnes bakoufa? Il y a eu des sacrifices. Ne quoi ça donc batu bakoufa le lo so ke na bandundu tuni ba roye biso donc voi même le lo na bandundu balingaka été. Donc ça dit pour les succès baza prêt ya ko sala nyonso pour amata parce que l'artiste ala ina se ba sacrifice soit ça les amukete pour mataye. Donc, Ezabilo ko acclamé penzate, mais parlant comme ça, batu bamoni récite, mais ngana ina sa batu récite ou aneza pambate. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez Bissou Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti
10 minutes eza ebele okomi na esika wana. Car ces bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na mai et kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire ya Lopango. Pour tout contact, benga biso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olingaka bana. Orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée première plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Mbote bandeko balandi ya Chebiso Télévision, boyi malamu na émission na Bino Police de Star, une émission d'analyse et critique. Merci na batutu babengaka biso pona ba idée, ba remarque pona évolution ya chaîne Oyo Chebiso Télévision et puis émission Oyo Police de Star. Merci mingi na bino. Bo s'abonner sous ce belé et puis na chaîne na biso ya sika Chebiso Maboke pour bozwaka ba film chrétien. Tout le monde qui concert il y a ndeko na biso fait rigola eleki malamu batu balobi que ndenge nini ya fali batu bakufa ki ndenge ya faire batu bakufite et créer polémique ba ndeko ba bolingo dans le sens batu ba mekombe ko ça ba analyse raison pour laquelle na yami moko ya basai na nzambe to meka ko ça la ba analyse sur maeleka ki et puis tout ça ba critique moto na nzambe na pesi mbote. Bonjour Papa Chic, bonjour Pena Bandeono Swalanda Biso, shalom na bango, que Dieu le bénisse. Batu ba mituni mwa mingi papa Michel Tebwa kenda wapi okomona na te ba abonné à Chebiso Télévision ba mituni mwa ebele okenda ki wapi. En tout cas, merci pour la question, merci Pena baoba zotu na biso musala nzambe o eza musala na biso teza nzambe. Des fois tobungaka, des fois pe o mibimisi, ça dit eza musala o plus eza charge. De senga biso pe un moko disparaître, un moko apparaître, juste ka pona koluka nzambe poto mema elobeli ya sika emoneli ya sika po bana nzambe bazwa pe révélation, bazwa pe lumière na ba vie na bango. Donc tozali moi ba déplacement muke pe salamaki mais siko tozongi ba omona biso. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Concert à faire rigoler na banzi ozali mosala nzambe na otono mutuna oyo en tant qu'un homme spirituel. Mais comme ça analyse les lois batu bandoko zela na concert à faire rigola batu bakufa podium ekoya makile tanga neti yande kona biso fali pour pas yoto koleka mais yaye eleki bongo te côté spirituel en tant qu'un homme de Dieu nini omoni na concert wana nengeleki. Bon d'abord je suis un homme de Dieu, analyse epexité parce que tozobi kapena mokili tozotala maizo leka. Problème ezali eloko moko te esalamaka sans préparation. Eloko moko te esalamaka sans sacrifice. Donc le mot sacrifice eza na domaine nyonso.
C'est vrai, les gens en parlent. Et eux, yokanisi récite au salami. Et ça récite, batu baye belé, baye pambate, bibelobi boye, muta koye pa na nzambe te, soki nzamba bengi ete. Donc le monde musical, est un monde où ils ont tambola na ba réalité belé. Récite, batu bazo sepela, batu ba koufite, mais batu ba bossana te, que salami pambate. Moi je vis, il y avait des sorciers, il y avait des magiciens. Oh bazo tia maboko babi ke te loko eko simba, eko ratet. Est-ce que nganga koko rassire yo, sans pourtant sopa makila, sans pourtant oh éliminer ma vie à battre. Donc, Ezabilo ko acclamé penzate, mais parlant comme ça, batu bamoni récite, mais ngana inaib sa batu récite ou aneza pambate. Si ce n'est pas sacrifice, donc les messieurs a fait des sacrifices énormes pour tenir la population wana parce que a kitaki quand même a kitaki l'actualité azala isouté maye bateka mati pambate, il y a quelque chose qui l'a fait monter lui-même le Christ a versé le sang pour avoir gloire au Azanango le bongo récite à bongo sanga maki. Non, batebele ba éviter des fois le Messie a fait déjà des sacrifices parce qu'à 8 ans à cela on a 6e mois annonça qui quand et suite en préparation zaka ba marketing te même spirituellement. À 8 ans qu'on préparait en haut, il y a eu des sacrifices. Et salama qui a eu des sacrifices. Pe bateau bakenda papa bilo monsieur Zali boye bomoni eloko te me boye bite bateau bakenda qui conséquences les anines. Parce que Bible lobi moko ta kokutana nzambe azonga lolenge moko. Donc là où le diable tango kuta eba ki ane loko a retirer ngana binde ko mobo. Ndeko wana bato azaki babungisa eloko na famille. Babungisa eloko na famille bakebenga o papa na kopo. Papa wana kopo aye. Azui kopo atie ndeko wana na libumu. Ok, yekutaki ne le concerné. Le monde spirituel, les amondo ba eza divisé. Et ça mondo ba yokanaka. Sorcier ko dénoncer société. Oyebi ke bazwan de kwana batia kopo. Ne kwana zaki na zemi kotia batia kopo wana lobi nango zemelimo. Zemelimo ti lelo azwara zemite. Eza pona koloba nini. Bato tango subande cause la sacrifice ça malheureux la l'autre là. L'autre là il a fait des sacrifices bato ba moni. Ba kansate ba plein wana zeka pas mais pour lui peut-être bato ba kei ba ebite ba zwinini. Et loko ni ba retirer na vie na bango toromona le kola mosakoli bo mona makambo ole ba musu ba longoli bango ba vie ba bino bo sepeli bo kesengo mais bo ba que spirituellement ezane loko ba retirer ezane loko azu pour tenir citoyen. Donc pour dire que bana na nzambe ba ken bato ba kendaki boye ba kene bo ni ataki kuneza le roi temple parce que tiba ya wana ya des cérémonies il y a eu des cérémonies ba sacrifice et salami pour tenir ango parce que il y avait un grand combat et le Messie salaki nassé. Donc pour dire que bandeko bo mona makambo go salama il y aura des boroka ba mort kolanda na bilo rebelle et à sacrifier sacrifice et continuer. Donc pour le baké bino beaucoup derrière les musiciens, vous pensez que ça monde non récite à la Ophélie raté. Il n'y a pas de récite moro ya Ophélie non, sans sacrifice il n'y a pas de succès. Sans sacrifice donc foulo atira ki wana donc Messie a travaillé na nenga mukete. Donc ensuite en travailler ensuite il a fait des sacrifices au-delà même. Bato même na matango te faire alela ki asali non. Mutu muso mono le lobita là pourquoi donc batou ba éviter pourquoi l'artiste a pleuré ba éviter pourquoi ma mis ce kitaki papa fallait beta concert na bandundu combien de personnes ba kufa il y a eu des sacrifices ne quoi ça donc batou ba kufa lelo so ke na bandundu tuni ba royebiso donc voit même lelo na bandundu balingaka été à cause ya ba sacrifice. Donc pour dire que monde musical est un monde où est lié parce que succès na don c'est des choses différentes. Tu peux avoir les dons les talents mais le succès aussi c'est autre chose. Succès en on sont même et sont même connexion ba relation na makambo belé. Donc ça dit pour le succès baza prêt ya ko sala nyonso pour amata parce que l'artiste ala ina se ba sacrifice soit saleza mukete pour mataye. Donc batu ba monaka te que batu ba yaki parce que oya lobaki non ce n'est pas ça. Donc batu wana ba ye en guise ya sacrifice. Donc pour le moment si quoi comme batu ba remona yanto zabana nzambe force bino mbokuaka derrière ba musicien boye ba keza monde où eza lié na ba sacrifice eza monde où eza lié na makamba mabebele bato ba kenda keza na biloko ba retirer il y a au moni ba sacrifice rolanda batu
Batumsuba mituni ba question mais mutakufite sans mort sans étouffement. Non, il n'y a rien pour rien. Donc ça opacité ba opesa ote. Bible lobi c'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Donc pour dire que récito batuba moni, batuba beti, ba féliciter ba beti maboko mais ba conséquence aux al. Donc c'est un peu ça. Mais l'homme de Dieu, si ko ba oyo ba yé concert wana ya yesu que nini. Après concert tout le lingue nini. Si ko batuba basala nini ba o ba kenayi concert. Maintenant, tant que toloba awa tolobela rabatu, ezate que to critique rabandeko. C'est-à-dire chaque monde a ses réalités. Mon culinion c'est ça la réalité nango. Bible lobi esika ba na nzambe basangani nzamba zawana. Mais sika o batu basangani na kombo satana zawana. Et monde spirituel est nourrissaka na mbongo te, na mituka te mais nourrissaka na ba sacrifice humain. Bato bakenda ki bae bake. Et ça ne loko ba retirer, et ça ne loko ba zui. Yo mwana na nzambe ozo courir derrière babiloko. Il y a eu beaucoup de témoignages. Chaque tongo pourquoi tozo ka ba témoignage ebele. Luka nzambe, mieux vaut soutenir ma nzambe, mieux vaut soutenir œuvre ya nzambe parce que aucun elo mona mbongo na yo, na sentiment na yo, nyonso komi pe sa vie na yo. Tu ne sais pas ce qu'on a retiré dans ta vie. Papa, Mikoleso Kende, Ezabilo Moussousou Bib, Balobaka, il y a des signes qui ne trompent pas. Ce n'est pas en vain, papa, dans l'instant de Bandai. Et Bandai Kabo, Batundire Baroya, te Batu habite, Bitumbani, ne Bandai au Salam. Et qu'est-ce qui a fait que Militz a autant pour Batu? Nasi na stade où on est hyper na bademo, et c'est une Batu normal, parce que ça de Bandai vide. Batu Mousoubabi qui retourne daté. Alors on ne sait pas qui a envoyé toutes ces personnes-là. Nous avons de la biso notre église, mais si on a bastard, ne be phénomène de bongo. Qui envoie les gens? Il n'y a rien pour rien. Et l'oconion tout sans sacrifice. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Au cause on a belle voix. Au cause on a talent. Mais s'il n'y a pas de sacrifice, domaine union surtout pour mata et qu'on senga yo spiritualité. Et spiritualité on est au senga yo sacrifice. Yom mwana nanzam. Yom tokenda yi concert. C'est le temps qu'on se repentit au lukanzam. Parce que batuana yo zomo na ebo moebi kati na ete. Osomo na ebo ebite ba contrat ni ba signac. Obite mitema bango baza capable de tout pour na succès na bango. Baza capable donc faire naninga kitagi wana. Donc il a tout fait pour remonter, à remonter à Yelisusu par rapport à Nenga Kitaki. On ne sait pas quels sont les sacrifices qu'il a fait. Yo moi Nzambi, nous va toujours courir derrière Bamakambouana. Donc les très importants zali tozonge pa Nzambi. Toza contre misala ba osala teza batala na bango. Mais ngana yeko interpeller ba Nzambi. Monde wana eza monde tambola na makila. La plupart batuming balanda ba musicien, batuming ba misala ba mi ya ba musicien, le loka ba témoignage na bango. Ebele ba sacrifier robota, ebele ba zwa bango ba hache, et puis yeba que tant on sali collaboration na diable. J'attends les gens disent que ngala bomi 10, ngala bomi 20. Non. Tant on sali déjà collaboration, bo sali alliance na satana, poazo mutu na famille na yo. Tant ou yo ke concert wana, o participer, yeba ke a cause a rezoa retour na yo te parce que yo longoli makolo na yo, oye abengi yo te lorote, mo longoli makolo no ye parce que stade wana comme déjà temple. Et comme déjà temple parce que et si kanyo so basara ba sacrifice, ba benga hôtel. Donc ça dit il y a eu des sacrifices qui a été fait. Et puis il y aura aussi des sacrifices suivants au Ekolanda. Donc tant déjà batunyo so baniataki stade wana ba ke azana droit parce que yo niatie pas na ya bengote. Dans ce monde wana eza œil pour œil, dent pour dent. Toka musicien moko azwa même makolo nganga. Azongisela nganga tala ba moni makolo na moko. Pourquoi pas longola kiangote? Donc ça monde ya œil pour œil papa. Ba oyemba nzembo ba epsi bino œil pour œil, dent pour dent. Ba bi la loi du talon. A expliquer bino bien que mokilo toza eza œil pour œil, dent pour dent. Mais les gens ne comprennent pas tant de batozo. Fali roboma biso. Mutazo pour mutakufi fali au monde on salime lobby au kuta oye manzembo azo melazo sepela. Mutaye minzemba esibino œil pour œil. De ce monde où ils ont sans pitié. Yom toza toujours courir derrière babiloko wana na yope moi na nzambo lata kazaka bongami okei na za contre ba sentiment na yo te mais yeba ke stade wana et comme qui temple. Le col est comme qui temple et senga qui sacrifice. Même batuba monite, na yebi ke batubele ba lo bate, batuba kufite na landi ku tundero mo alobi oh. Basong c'est la biso, bambulance c'est ça le loté. Et ça le loté mais bon travailler parce que bango ba pesier gloire. Alors faut pas retirer. Donc c'est un peu ça papa. Et ça monde oh ça na ba réalité ebele.
Voilà, moi je suis béni ce soir, mesdames, messieurs, na makambo l'homme de Dieu Koloba. Na Koloba mingi te parce que makambo lobi ngai na en plus na kopé ces micros à ça ma prière na bato nyonso bakendaki stade de martyr parce que toi na besoin bat bakufa te. Toi na besoin makambo comme na bato te mais kasi nzamba tia loboko na ye bato base à la bonne santé. Na yango je vous laisse entre le maître de l'homme de Dieu à mais comme peu ça la prière, moi orientation, moi exhortation moké yamaté pour que émission ici la beauté. Moi je vous dis bye bye. Nzamba pambola bino vraiment bien aimé babiloko toloba toza contre bandeko na biso te. D'abord c'est le Congo qui gagne mais tolinga un peu ko éclairci parce que nous sommes les sons de la lumière. On doit démontrer les chemins et sengito l'accenzela. Bien aimé, il y a rien pour rien sur cette terre. Il y a des sacrifices, sans sacrifice et l'orosate. Mon union surtout, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Bien aimé, naebisu après makambo, il y aura des réactions. Naza contre bande côté, naza pe contre batala onzamba te kat na bangote. Mais tout ça pour expliquer kaka que monde wana et ça monde est lié na ba réalité belé. Bien aimé, naebisu mto fait nandako. Non, Pierre Nzambe, merci. Dernièrement, nous sommes là pour papa moko. Papa na azala qui bien. Tant que bali moi ça comme un problème à faiblesse sexuelle. Ami papa après quand bala 2 semaines après na comme un problème à faiblesse. Bien aimé, Bible oblige, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Nzamba lobi, je souhaite que tu prospères. Et ça souhaite en Nzamba bonne santé. Pourquoi Nzamba bandi na bonne santé? Abi, je souhaite que tu prospères. Maman, ebele ba somba bilamba, balata ta cause à santé. Ebele ba rata ba rendez-vous ya bien ya vie na bango à cause à santé. Tala, Satan a kosimba mbongo te, a kosimba pe libala te masimbi santé. A simbi santé au moins que et c'est moi ça. Bible réjouissez-vous dans le Seigneur. Bien aimé. Dans la Genèse chapitre 47 verset 7. Pharaon zotouna Jacob abi est-ce que abi ozana âge ni. Jacob a tali c'est âge a expliqué abi na 130 ans mais comment Jacob a tali Pharaon tali a tali abi non ezo correspondre te malgré âge na yo. Jacob a zolo ba boye abi na sepeli muke souffrance le ka ke beli. Tala na biso na ba Kongo tolo ba boye. Comme so muntu kakinwa nina. Mutu na mutami bunda pona vi ba mesana na problème te. Et puis que chaque homme de Dieu a sa particularité. Moutou Nzambe nyon so na particularité Nzamba pesier. Papa na bali 2 semaines après faiblesse sexuelle. Ton bondeli na Nzambe. Nzamba penga solution. Premier tour na bondeli simit. Deuxième tour Nzamba penga solution. Yebi se boy tout cela. On a prié pour ces papas. Papa benginga so sepela bi papa en tout cas Nzambe na za na bomo. Na se senti ki mobile na ngai zongi. Tala bien aimé et lokoni Satan na bebi sina nzoto na yo. Osola nanga awa bien. Ndenge na solo ba os mbongweza tout est là mais tala santé na yo. Et l'autre motuya liboso Nzamba bandi. Alors je souhaite que tu prospères à tous égards. Alors et que tu sois en bonne santé. Maman, boni ba rata ba rendez-vous pour la santé. Boni lelo ba somba bilamba mais ba latate à cause de la santé. Maman, na prié. Tant on a sambeli pone si mami kolo papa musupa obenga ngabi problème ngo ba faiblesse sexuelle c'est quoi yo mtola nanga Bible lobi les voleurs ne viennent que dérober, égorger et détruire nini Satan na bebi si na santé na yo nini Satan na bebi si na dala ba mesana na pasité Pharaon tali Jacob habité malgré âge na yo mokonza la beauté malgré nyonso yo mokonza la beauté qu'est-ce qui ne va pas bien aimé batu ba otala yo mais au fond de toi oyebi makambo eleka boni ya basala Nzamba sambeli pon tala batu mba mituna papa kenda posakaliso omona na kaliso tama Nzambe fo luka Nzambe so luki Nzambe te solution te moni pona likambo na yo tam suti na olobobi papa ngana zwa numéro mena benga te oyebi te basali boni ya Nzambe tam su ba betsa opeli baku les dia bato kutana batu mo ba lemisa même kondima na yo bien aimé mon numéro est là plus 243 89 66 91 613. Dans le but, plus 243 89 66 91 613. Wana numéro à prophète. Tanyo sobenga ngekanga mate. N'invite pour mozalango. Yaba mari et femme de nuit. Ozola la terre. Bien aimé. Papa na bengabi, papa na bali 2 semaines après. T'as la réalité comme Elingaï.
Bien-aimé, l'homme de Dieu, il n'a évité problème aux gens. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui ont biso na bakongo tolobaka konso muntu kakinwa nina. Donc mutu na mutami bunda po na vie na ye. Donc so mi bondi po na vie na yo te ezalaka. Bon, c'est très important. Vraiment, que Dieu bénisse tout le monde qui nous a suivis. Numéro prophète est affiché au bas de vos écrans. Donc numéro prophète est Kangamate benga e nyostolingi mosala nzambe azawana. Batebele ba na ukamwa papa mautobenga abenga nga pabi papa. Yepeka ate ko bala nana mwasine mikolo 43 soki une année après. Ba ko opérer na mutu, après opération mutu ba opérer na lokolo, ba opérer na libu mutala. Bien-aimé, la santé c'est très important. Tout peut être là, mais si tu n'es pas en bonne santé, tu ne sauras même pas il y a au salon sozo kanisa. Nebi ko kanisa, boni ba kanisa ba sala ngote. Boni ba sala ba projectile lo na met hôpital. Bien-aimé, l'homme de Dieu est devant toi. Bible lobi cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'homme de Dieu est devant toi. Naebisio numéro prophète est affiché au bas de vos écrans. Benga homme de Dieu, Nathaniel Stolingi, il y a beaucoup de témoignages. Moi, to lobango awa ezate. Batebele baso témoigner que yope au témoigner nzambe. Maman mokutaki na proma robota na bondele kalanga pe na bosana. Auto benga nga de na papa. O bondela nga ça fait 8 mois. Nzamba salinga grâce na zuize. Mi maman bako ba permettre yo bala mais ba permettre yo sekate. Vraiment l'homme de Dieu est devant toi. Nzamba pambola bino. Nathaniel Sorosepela, benga homme de Dieu, ce n'est pas une obligation. Mais si vous êtes convaincu par le Saint-Esprit que celui qui parle devant toi, c'est un homme de Dieu, appelle l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nasambe na bandero tout dans nos occasions Rolanda biso, na kombo na Yesu. Partout aux n'importe quel problème, si quand Zamba tia loboko, faveur, grâce à l'icône bino, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo bomoni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais Olinga Kampana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le cristal de la foire. Le cristal de la foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres.
Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecue, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent.